mari mokonzi, j'ai brisqué la dame. Ce qui n'a pas normal, c'est que j'ai fait là. Et ça, violation. Misune s'attendait qui était comme on a talent ce jour-là. À s'attendait qui n'a pas tombé dans un bon vidéo. Nazo snapper le col. La dame, elle est sous émotion. Qu'est-ce que vous appelez Kerando Izongi? Qu'est-ce que vous disiez Kazo Finga yo? Quelle ma finga? Vous voyez la dame, elle déprime, elle est en train de. C'est juste ça. Bien on a pour une incompréhension. Et donc, c'est simple pour comprendre que il y a yebi que pour moi on a talent, il fait ça na fête. Il y a yebi que pour moi on a talent, il fait ça na soirée. Mais j'ai brusqué la dame. Normalement, ça ne se fait pas. Je présente mes excuses. La dame, elle s'attendait à une conférence na basket. On a salué les achita ndenga sima. Bino banda boyebi nga na poto ici bon mona nga na talent. Bon nga na talent ka en Afrique na poto ici bon mona nga na talent. Muninga banda na ya poto mbali boso moni mami de la Chine na lati talent. Muninga zo ganga. Muninga za sous dépression, muninga za na émotion. Aondi mate. Eza réalité comme lié au kokana no ko digérer en côté. On peut juste la calmer, on peut juste s'excuser, on peut juste kokitise mutema. Et là, la Chine, il faut payer sa moninga bidou, mais la dame a besoin de l'eau. Et quitter mutema. Normalement, bah, choco, on a sali bon, bah, préparer en eau. Même l'hôpital. Même pas minganga. Avant, bah, opérer moutou, bah, préparer ka moutou. On a sali bon, bah, keto, on a poto, on a mboka loi. Baninga bazo zelo ya na basket oyeli bango ya lulu bakoko kanganga boyebi ke so ba porter nga plainte na osamba boyebi ke makambo nga na okyo le kati tribunal et pas juge. Est-ce que vous avez ba grandeur ya veste ba mélange na talent? Vous voyez les taux? Est-ce que vous voyez ça? Boyebi te ke ba to ba secret mati ba tunanzoto ba to bazo zelo ya bango mo polo na kola na basket. Yo soldele bango veste et puis veste zo la sakaya yo veste vandi na mapekonze na centre na yana pantalon haute taille sans ceinture mais pantalon vandi na loketo lo kwa problème moninga za na émotion azela kina iya na perruque moko elinga na bima mutu munene lokwa Nathalie Makoma. J'ai choqué la dame na elle chignon ba grande dame. Yaya. Yo zo mona perruque ba lisango e pa libanais. Boyebi ba libanais na ba makasi na osala bombe. Yo moni mutu asala ka bombe ba lycée perruque. Bino ba mona résultat wana. Sko muninga so za sous émotion zo ganga na ye. Azo koka ko digérer te bino bozo benga nga o mami alobi rando ezongi mami afingio mais non la dame elle déprime la dame elle est juste choquée elle s'attendait pas à ça je brisquais la dame on a sali na ba combien des accidents ça ne se fait pas là on est en Europe on est un pays de loi. On a salué, on a mérité, moi tourne, garde à vie. Comment tu peux choquer tes collègues comme ça? Bazo zelo na gauche yo ye na droite. Est-ce que vous avez vu que na minute on n'est pas secret zo mata ba on se muta piquer crise. Vous avez vu que là tanga épargnez-moi. Bon limbi ça ba M23. Zina lisa ki peri ki makasi na ke salon mundibu. Je m'attendais pas à cet résultat. Ngana eba ki keti mundibu azo lycée Perique. Na kolata na nga polo na nga ndenge na mesana na basket na kolan. Na eba ki ke na koko choqué bino juste na Perique. Je m'attendais pas na cha veste. Chinois sangana na Perique. Je m'attendais pas à ça. Je m'excuse. Pona kozwana nou idée na ke salon mundibu. Na ke pa bato basala ka bombe. Na ke pa bato bazaka faux esprit. Ba lycée Perique mabe. Azo lycée Perique on dira zo sala bombe.
Le perruque a été lissé. Le perruque a été travaillé. Même dans les vidéos, ça se voit. Que le perruque a été malmené dans le main de Mondibo. Mondibo a mené mon perruque. Il a malmené mon perruque. Le perruque a été maltraité. Je reconnais. Najur Mabé. Perruque Nangamoko. Mais ça a été maltraité. Ça a été simple. Mais c'était chaud. Les Mondibo m'a proposé Abendanga chinois Sima. Je reconnais ma Benanga. Il fallait que je dise non. Moi, j'ai dit oui. Parce que j'étais simple mais classe. J'étais simple mais propre. J'étais simple mais chic. Oh là là. Je reconnais que je mal agi. Je reconnais mes fautes. M23, excusez-moi pour ça. Je vous ai brisqué. J'ai secoué vos yeux. Je me suis rendu compte, avant de dormir, la nuit porte conseil. J'ai dit, il faut que je m'excuse. Il faut que je m'excuse. J'ai mis une veste taille L. Ma veste à moi, ça se voit que je n'ai pas volé. Ça se voit que je n'ai pas demandé. La veste me défend. La veste dit que je suis la veste de Karine Mokondi. Oh mais non. Je pouvais tout faire, mais sauf ça. Ma veste s'est mal comportée devant vous. Même dans les épaulettes, ça se voyait que c'est ma veste. Je vous ai rendu ridicule, excusez-moi pour ça. Même chaussures, oh là là. Point sensible. Point sensible. Oh. Oh. Il y a Loulou. Numéro 68. Un numéro pas comme les autres. Il nie comme mon numéro. Il nie comme mon genre. Mon Yaloulou, qui vous a fait mal aux yeux. Mal partout. Tiens-moi, c'est là des dents, vous avez mal au cœur. Des dents de vos cœurs. Vous avez mal. Je reconnais tout ce que je vous ai fait. Et voilà les résultats. Moi, j'étais dehors au volant. Il y a les gens qui m'insultaient. Je ne savais pas que c'était les retombées de ma veste. Je ne savais pas que c'était les retombées de ma perruque. Je ne savais pas, oh là là, point sensible. Oh, je me suis rendu compte. Et tant que chrétien, et tant que humain, je dis, il faut que je m'excuse. Il faut que je demande, il faut que je présente, en bas. Vous savez quand on dit en bas, chinois c'est na journée moko, na la ti veste ya taille nanga, na journée moko, na ti pantalon haute taille. Quand la même journée, na bimisi côté sensible, ya loulou ye, na journée wana kaka, ba ebinga na lata ba lunette noire, na eli bango zimé la rouge. Na même journée, bah, journaliste, c'est une conférence de presse, bah, ça visite la Maison Blanche. La même journée, ma pipe pour Boaki, Tobini. La même journée, Tracy, ou à quoi interpréter concert avant papa va mata. Moutounan na koyemba, Tracy, ayota l'Henrietta, atkele kano. La même journée, numéro 1, bah, Jotou, y a réseaux sociaux, mi gagné, mon président. Alati discorrect ensemble. Avant de la salle à manger, on va na canapé pour na respect discorrect ne aboyi discorrect long la kiti na poso na fouti se kiti à 12 000. La même journée. Est-ce que vous autres monde na makambo? La même journée na sali after. Après les conférences de presse, after chez Karine Mokondi, kende liame la bat bazongi na ba whisky, quand ne ba yibaranga ba whisky na fête el bala. Ne bon lobby bat bazouaki ba whisky ba yibite me ba sengi. Mais na fête ya mariage,
J'ai invité des voleurs, des voleuses qui arrivaient à la place qu'il faut, à la chaise. Oh là là, acclamez pour l'hélicofi. L'hélicofi, Tobeti l'hélicofi na molili. L'hélicofi est parti dans le noir, mais l'hélicofi est arrivé. On a des réactions. On a des signes que les gens ont crié. Malheureusement, on n'a pas le temps de se chamailler parce que moi maintenant là, ça fait 72 heures que je me chamaille avec Sandra et Sandra m'avait dit, elle ne part dans l'éco-soana des bas étages. Et moi j'ai déjà quitté de bas étages. Là, je suis à haute avec Sandra. Tout le monde qui me cherche au bas étage, j'ai déjà ressuscité. Je suis plus à bas étage. Je suis désolé pour vous. Attendeur, salut. Je suis à haut étage avec Sandra. Comme je mis la robe de ma maman Chacha, c'est pour Sandra. Je mis le lunette de Fendi, c'est pour Sandra. Avec mon perruque que mon dibois lycée, c'est pour Sandra. Tout de... C'est pas pour les bas étages. C'est pour le... Si vous montez, vous me faites signe. Parce qu'ici, à haut étage, je suis que moi et Sandra. Tout le monde sont restés à bas étage. Et puis quand vous criez là-bas en bas, il faut pas vraiment crier. Ne criez pas trop parce que des fois, vous voyez, il y a des échos qui arrivent ici en haut. Nous, on est en haut, bas étage, en bas. Donc, quand vous parlez, il faut un peu de... Hein, un peu de... Voilà. Si vous criez trop, là, des fois, ça nous dérange ici. D'accord? Il faut pas crier. Ne faites pas ça. Et j'ai oublié. Kaka lobi sous hier, mes boucles en or. Ça, c'est pour des grandes dames. Ça, c'est pour de grandes dames. Boy, il y a un qui n'a pas bas étage. Boy, il y a un qui n'a serso munena wadi. Le roi n'a pas eu dans la galerie. Telle localité à munena les autres j'aiment la ngaboui. Les autres baka suivre moi je suis libre. Mais voilà rendre haute étage. Les autres tout geste et compte. Et c'est moi au l'homme qui est rendre haute étage. Je vais aussi à gloss mingité un peu de MAC rouge à lèvres, un peu de MAC. Tiens. Rando wana pezo senga ba lineta mwindu te loko akuluna lineta mwindu loko zo loko bukelela na magazo lati lineta mwindu non haut étage ça demande un peu du vie clair un peu du Fendi au clair parce que ana haut étage il faut sozo batozo mona miso ezate ko yena kwiti ya diambo zipa mina zimela mwindu pas trop de mwindu to lata on a be événement matanga to mwa linette moi griffe bimisika mais mingi na rando ya haut étage ça demande de la classe ça demande un niveau ça demande un peu de français ça demande un peu de tonalité d'accord. Eh, moi non d'accord, moi ma fils abandele linga d'accord, yani. Moi ma fils. Nga d'accord on a lobby na ba chinois, yo ki on dit mais nga d'accord ami. Barbarita Mukulu Keliane. Oh, Barbarita, là je te dédicace en français. Liban ne continue à rendre cours de grand. Là maintenant Liban ne continue à rando ya haut étage Barbarite Mokolo Miss de Yolo en français dédicace comme ça na linga les a Barbarite Mokolo Keliane mais en français Barbarite Mokolo Keliane Miss de Yolo même le geste de ma bouche tout ça compte oh les a haut étage voilà haut étage. On n'est pas en bas, on a déjà quitté en bas, ça fait 72 heures qu'on a quitté les rangs en bas.
C'est honnêtage. Donc, Henrietta, va dans la chambre. Soit au dîner, soit tu dînes, maman. Promenez. Ici, grâce na libumu, à côté ici, yaya. Wana eza injure, wana eza témoignage. Pour bato ba elinga Karine Mokonzi avant bota, ventre plat le quoi à faire. Donc c'est ta fille nga libumu munene, c'est ka ebi histoire na ngate, bo pese témoignage na ngabo, c'est que moi si wana a uta de kisita a maman na Henrietta princesse. Donc bon mais il faut bino on dit la Chine bon attend explication, il faut pas expliquer right. Il faut pas expliquer que biso basse auto bota. Biso autora ba kisita nzamba pia biso bana so to boti to kanga libumu te po fo libumu ko ya mokilier comprendre que na bota. Biso pia to betela ko boko, biso to betela ka ko bota tolo. Po avant to finga maki pona ngo. Bato ba bota ba oluka ventre plat eza batu oyo baza basi ya mabota. Mais biso ba kisita on n'a pas besoin de ventre plat. Biso il faut libumu tikala ya koko ya po eza signe la kisake na beta tour na maternité. Vous comprenez? Pour ça t'as moi bata vanta. Attends la lobité. Ce que tali kaka kunki. Ole kunki ezanga na mukongo tali kaka kunki le devant. Yo moko lobi yango jeune fille oyo. Atiki li bububu ndenge nini. Aza so na zemi to abota ba biso te. Ye banda bota zemi li bumu ekoya. Message le ki banda bota. Bongo, wa biso. Wana biso. C'est moutaya lobi na nga. O mona baninga te ba boti ku bana bele ba kangi libumu. Il faut voyer bisaka batongo. Mais bato wana baba mama mabota. Différence ba wana Karine Mokonzi aki kisita. Ba kisita bazara bongo. Nzamba pamboli apesi ko bota. Il faut tika libumu ko ya po moi signe lembo tika la rêver saka. Que Jésus a passé par là. Mais bato bazaba se mabota ata boti bana 6 en luka ventre plat po ya zali moi se mabota. Toi comme te baka eza différent, il faut bien expliquer au clair baka na biso eza moi les nerfs sont un peu tendus. Biso ba kisita to moi les nerfs tendus na likambo. Ozui olingi mokili mombe ba ke ozui po biso tozui on na moi retard mais te bi ke pas nzambe retard ezarate mais na biso bata mokili on dirait na moi retard ya mwana biso bato yo tozui na moi âge avancé les nerfs sont à te poser une question te il faut comprendre que na mema 9 mois voilà c'était juste ça on n'est pas pareil donc quand les boumoisate biso libumunde témoignage na biso. Ah ouais, il y a personne qui cherche des ventres plats parce que c'est notre bénédiction. Tous ceux qui ventre plat, on était humiliés avec nos ventres plats. On était insultés tout le jour qui cite avec nos ventres plats. Donc les ventres plats nous a rien donné. Mais les Kibeka, on a des bénédictions. On a la grâce de Dieu, on a la visite de l'Éternel, on a la présence de Dieu dans nos vies. Ouais, c'est un côté. Peut-être il fallait qu'il gagne, mais moi, c'était pour comprendre que on n'est pas pareil, quoi. Voilà. Ce moment ni ventre, c'est pour dire merci à Jésus. Les autres rêvaient, c'est que depuis la bête tourne en maternité, on disait ventre comme moi, genre. C'était juste ça. Voilà, maintenant, on va commencer. On va commencer. On a les à côté. Il y a qui m'ont balle perdu par-ci, par-là. Maintenant, concentration, ce qu'on live, il bandit. Bon! Lobi Nazaki, Libanda, après conférence de presse, Naki Nanda, Koulamba, qui peut m'apaya. En tout cas, j'étais vraiment fatigué, je paye les temps. Il y a que ça, la live, Lobi, live, Nabi Sobo, non, ça calme, boy, concentré. Lobi Nazaki, tenté parce que Naki Naba, tout Naki Ga, Ambri, et Mali Koli. Mais, Namoni, extrait à vidéo, il y a encore un M23 qui s'appelle Mama Congo. Loko anga de na longwe na rando normal rando politique. Oh to ali kolo, next minute. Hot. Hot ana. To ana abiso na te normal ya sete. To ana na mambo mboka to ali kolo. Donc tu as pas nous quand on a sebo ça on a matina mboka.
Non solo mboka. Na mona mama konga soli mboka ya on a elie po mboka nano mboka. Ato so na mboka. Bozela na yoki sabino pona lingaka so ki ngamo na yoki avala répondre mutu na yoki lisusu na répondre. Na yoki lisusu na répondre. Na mona qu'on c'était à quelle heure hier. Hier, ça c'est quoi ça? Attends, je vais voir. Bozela. Natasha Izayamo. Même pas. Oh, il y a mon beauté. Bozela. Oh, nini. Oh, pété. Attends, aujourd'hui. Oh, il y a les lotés. Il y a les lotés. Bozela Natala. Bozela comme ensemble avec vous. Et on dit na soi qui a moté. Et la famille. On dit na soi qui a moté. Exact. Oh, quelle erreur. Qu'est-ce que je fais là? Bozela. Oh. On dit na soi qui a moté. On dit na soi qui a moté. Mboka zapi na bise alukela ngango. Mboka. La Chine. Bon, c'est mboka. Azate mère double. C'est mère double azate absente. La Chine. Bon, lukela nga vidéo mo boy ya mama Congo aoloba que boyebi politique te bokoti politique na retard batu misusu kutu bana na ba okokisa ba 5 ba 15 ans te bosaka na nanyo na mama Sandra te boyebi vidéo ya bongo na mona ki on quelque part s'il vous plaît la Chine Nasa la pipi pour 2 minutes. Boti de la on a WhatsApp psycho, to décortiquer en haut. Et puis, to solo la psycho qui l'est. S'il vous plaît. Bozela non. Bozela nata ba commentaire na mon até. Je ne vois pas. Attendez. Je ne vois pas. Zabo nini. Continuez. Te eza na kati wana te na pousa ki on Alexis tina suka eza wana te. Bozela la famille. Bon bref, lokwa bomonya mote c'est pas grave mais eza zaka na ba page parce que na ebité na nyatindele nga na tala ki après voilà na ebi ko TP place na monakio. Na monika apo ba cheki nga na miniature, ba chenga ba chena mwana. Bache, je crois, na maman Denise, d'instant d'or. Elle a mon bon, je crois, des batines de l'enga. N'invite sur les gens qui libier patine d'aglo et billet. Bref, na moni côté, on a maman Congo, l'obani. Maman Congo, bi. Bon, moni mukolo, oyo, maman Congo, ayamba ki mutaliboma ya Sandra. Maman Kimpi, fia soif, à l'emblème, mi bale bat ma pekaranganda. Soit ça me dit jupilaire. Na kuiti. Bon, moni mukolo, oyo. Mama Congo asaki live na Sandra azoko te la mutaliboma ya Sandra azaki na ngambo na ye lobi na ngo bomona mama Congo aye ko changer maloba boyebi live amoti ayaki mbala moko akomi ongai na préféré na tika dossier wana pour na comprendre que ba yeba ni bien na Denise non mama Congo loba na peuple vérité qu'elle a vu moi est loco. Zaclet. Loba pe na ye Sandra mutaliboma vérité que Sandra opese ngambongo na yambayo. Mais na zupe mbongo lisu côté mususu, moi na continuer dossier au exacté. Sans que l'on ait que loba vérité était, maman comme je te conseille de fermer la bouche, ils aura plus mieux qu'au kangamunoko, qu'au fungula. Po bino boyaka okosa biso akebo aba combatants. Boyaka okosa ok bino aba combatants te. Boya na kopa ba vie na biso na ba sœur na biso ba combatants solo na ba combatants boya na mbriema
boya bokotisa nzala na kope boya kosisa bavie na basere na biso valeur loba na bango zala na courage ke natiki koyamba Sandra akoleka lisusu na page na nga te mpo nazwi mwa eloko yo moko yaki obeti munoko bolukela nga na kote wana ko bolukela nga kote wana na démontrer bino nango atindele ngango oh Yesu Kristu nani mutu mo atindelaki nga kote wana aoloba alobi nga soki natiki dossier oyo elakisi teke nazwi mbongo alobi nga soki natiki dossier oyo elakisi teke nazwi mbongo na bato ya pouvoir eza kaka natiki dossier oyo mpo na comprendre ke Sandra na mama Denise bayebani bien oh mama Congo nga noti tovandela bakombo ya bato toyeba teke bato wana bayebani wana raison nini olingo pousse biso yaya bato nyonso baya bazoba te ya biso tokata baklasse me towana sagesse ya kibonzambe kozozwa analyse ya moto na maloba na yo moko mama Congo soko lobi ke yo tiki makambo liboma Sandra okosatake na ete okosatake pe na pouvoir te parce que on comprendre ke bayebani bien mais maman au numéro 1 na bandelo no ata 3 dossiers ya bato yo oataka kovandela ka matière o bayebani bien mama ovandela ka ngana mafisi yo yebaki teke bato balongola ni bilamba ti bachani bazemi ti baboti bayebani bien poso de bato bayebani mitakala seke bayebani bien ndeni yo vandela ka dossier bongo commission matière oh kutu ya Sandra mutali boma ya za mwana mwasi mama Denise pe mwana mwasi yo zaki kote ya Sandra soi-disant mbala moko o changer o yambela ki biso Sandra na live Sandra mutali boma mbala moko o komi o ba matière na ba voice ango nazo comprendre te ba matière ango te tika ko susumuka loba ndeke moi eloko ekoti au moins c'est là que koti mama Congo basenga akovanda kimia waki na posa discours wana nyonso wana te waki na posa ya ko prêter serment wana ozo prêter les biso na ba live te pour obima na polele pour to détecter que a faux combattante ozu moi loko soit disons bundela mboka muta bundela mboka kokoso moi loko avandi tsui o comprendre que mutana souci en mboka te o comprendre que biso so to bundela mabumu na biso o comprendre que mutu nyonso o bundela nzala libumu ne o comprendre que mutu o bundela Congo réellement azate o comprendre ngo siko po yono yamba Sandra o yamba ki mutali boma Sandra o yambi lelo lobi oye na zama ne sum matière au clair te yes Sandra ngo ina ba voice na ye ba voice no soka tindelinga a supprimer a tindelinga makambo na ngoni na kokota isute te ya lobande ke moi chweke moi koka ekoti loba ke moi McDo moi musunya McDo esali au moins ngai na litama na un peu de mayonnaise un peu de ketchup loba ke mélange ya ketchup na mayonnaise na moi musunya McDo na litama et ça li bien yango ozongi sima tiko kosa biso ke otiki dossier po ba yebani bien luvunu ma chérie dossier batu nyonso to lobelaka batu nyonso to kota ku ba dossier basi na mibali batu ba osa ba 20 ans de mariage so ba panzani matière ye to zokota apuchuku ta boti mwana tiki mwana na 5 ans muchopo na ye to koti yo raison do pesi biso mama Congo est valable te. Tu nous dois des explications. Nengeni no yambaki Sandra mutaliboma. Oyambi lelo lobi mbamo osukoli maboko. Ozo kokoloba mabe na ete o kokoloba malamu te ozo kokope ko attaquer parti te ozo kokoloba o komika na katikati te yaya. Biso to yebi o combattant ko pe sa position yo ke zo milieu du village te. Yo e photo ye bozamu panzi. Tozo zela live no lelo. Wa kote nini? Kulia munoko te yaya. Koyana bashama kolikolo te mutu na senga na esabino so na yoki likam. Même soki na zo occupé, yeba ke mukolo occupation na ngeko sila ta après une semaine, ta après un mois na oya na zong sa dossier. Mama Congo, tu nous dois des explications.
Nenge nini oyambi Sandra mutaliboma lelo. Mbala moko lobby yo komisi Sandra o nazo mone clarté matière amo yona ozaki na ina live webi maloba no ezaki ni na linga loba mingi te po eza matière na nga nazo gérer matière lobby to zelio yamba mbama lobby oyeli lobe changer okomi ote na koko tikele antenne na nga te eza quand même chaîne na nga na koko pesa un monopole te yaka na ba voice na ye ayaka na makambo na ye d'ailleurs ba voice ango soki atindelinga a supprimer ati yaya na mona ki agitation ezaki makasi ozwaki moi quelque chose et pas Sandra Liboma po oyambai RP lisusu ozwi moi appel moi oyambe ezate siko po omona ke bino pe bozotindelanga parti wana te la Chine zela na moni mtu mso atindi nyembo zela na otofongola mais on lit en ndambo yo mutu aliboso la biso position ozana Sandra Mutaliboma mama preuve 24 yo ki obaluka bongo te yo ki changer bongo te yaya na bakufa misu nyonso bamona ki bakutana na Yesu yo kutani na nani wa changer o idée mama Congo eloko nini elekani da 24 heures mama Congo okomi mbala moko on a comprendre que bayebani bien eza raison te raison eza valable te ma chérie raison ya koloba ke yo okoyamba eli susu te okokota esu makambo Sandra te parce que o comprendre que Sandra na maman Denise na masolo na bango bayebani bien yango yo okokota te raison nezo pesé te et valable te il faut penser sur raison moya bien so que oza na raison bien te ça sur vérité que na zui moi kanga munoko kanga munoko ya mabe te ya mama Congo mais lesquels nga ke yo soit disant combattante soit disant yo bundela mboka ozaka tongo midi poko zo finga ba famille présidentielle mais quand même on peut écouter yo pe amto la simso ke mtana souci Congo azade donc biso nyonso mtana mtao samba libumu na ye nenge Sandra pas zaki mbongo na ye soit disant opposante allié ngo ye mona famille ne bongo yo pe soit disant combattante moi kanga munoko o sele muki lokwa ngolo na maboko ya mutu osieti je préfère encore mutu normal azwa moi kanga monoko ça passe mais c'est une combattante c'est na koselo makambo yela biso raison valable ngabena nyata yo ba preuve tangible ma chérie pour vidéo wana tio salaki ozozwa courage ya koloba ke ba misusu boyebi ke boboti na retard bozo finga Sandra bana bino bakokisa ba 15 ans te mama Congo soki Sandra za Yesu omoni mutaliboma no ya Sandra soki aza Yesu nde yo loba esalama po Yesu aza mwana Nzambe mais soki azaka mutu loko abiso na mai na makila na de makolo na de mabele je t'informe que aza eloko te na ebisi yo aza eloko te po yo bande koloba na nga mais nde bobanga nga makasi olingi olekisa ngo nzozopesa message na bato nyonso te nanga na boti na retard na boti na honneur muto aboti singa latisa mama na nga super papa lata veste na sa mabele na yo muto bota avant moi na commandé garçon à garde à vie yo moko maman bota avant na muto aboti sa o ebite so akufa to azaka en vie je préfère ko bota na retard je préfère na fingi sababoti na nga te que bachanga musabi aya na koko ba eba papa mwana tete oide sengo na nga na ngo même se no ki ba Paris na nga natika mwana na mama na nga na fierté nyonso et puis mama na nga linga penza mwana na mte mama po ayebi que papa mwana oyo abala ki mama na ye papa mwana akotaka na fenêtre te aya ki atoke na miso a famille na miso a mokili afukami alatisi bag yo mama Congo otala ngo na ba photo otala ngo na ba série otala ngo na ba théâtre ma chérie un peu du respect pour na biso ba donner que étape et ana bitable muso ya vie yo so kufi o raté mais biso atata okufa mais on a passé par là
On n'est pas pareil, ma chérie. Étape à mobile fouka mide yo. Nami soit maman botio. Yo essaie si lipono parce que n'est pas tellement maman no. Maman no jamais quoi assister même so zu papa congolais lo. Mais biso on a eu la grâce malgré nos bêtises. Malgré tout ce qui est au sala ko ça va famille Sony. Nzamba sala biso grâce à bateli ba maman wana. Ba moni ata na misu no bango bowe. Ke mwana oya binisa na muchopo. Moli akoti ba appartement nyosa. Tumba kutu. Baza bandeko bakabwani to koti ti na famille abatu. Bango bayebani te. Bango bayebani te. Leçon ni nyongo pia biso leçon morale makasi en plein moya. Ya yozo mona teke moya komo bima. Oyengo lia biso moralo na tiki do yoka explication na tiki dossier o te po président c'est bien mbongo. Na tiki po na comprendre que bayebani ma chérie eza valable te réponse wana. Mutu moko ta akizaki que le président c'est bien mbongo. Yo moko ndo mifundi ke olie demi tout. Yo moko mifundi ke olie de tête. Oko finga centre te o temporiser. Oko finga pe gouvernement te o se retrouver au milieu de mito. Mwende kangi o catch. Omoni ke to finga no chilombo pamba. Yo pe so zaki ona yo po ngo iba pona libumuno. Omoni ke tozo se retrouver dans les foufous de même badi. Souci a Congo o yo akano makasi. Ozika kanga munoko loko asuka linzaka. Oye Pilato, maboko na nga pembe, yo moko na ozwika ya ndenga suka. Yo moko tubeli. Imaginez ce qu'on va payer son poste. Monique Chilombo ane na raison. Donc toi tu quand so condamné yo, azoli ambongo, mboke baby, incompétent. So yo peut tuer aux associations congolais pour à la base soit disons za combattante, mais combattante a sukoli maboko pour une fois na dossier mboka. Combattante a sukoli maboko combattante a lobby a Monique dossier o ba yebani bien. Même à Congo pour ton information, moni nanga wana. Na président Félix ba yebani petit. Ba yebani mais nanga sacrifier relation. Nanga pe a telemisikuna. Et comme il faut qu'on solo là. Atali ko yebana te. Donc mama Congo okozonga na terrain na dossier. Tiko ko sabiso to tali ba yebani. Ko yebana ya liboma. Ya liboma Sandra. Na première dame, yango ko empêcher yo to sala analyse, yango ko empêcher yo te o détecter mutoko sa. Et ko empêcher yo te ou éclaircir public. À part que kanga monorone et koko salo ndenge sali wana. Okomi yolela. Okomi o dans le coup la RP maman Sandra mutaliboma RP ça qui au moins loko. Assez émission ok. Au moins Karine wana na kanena Belgique na ko sale boy boy. Pour mona ki oza combattante à Zoba. Oyebo bomba secrétaire oyo te kai. Batu banga na Belgique bwana bana mikie. Bo finga Sandra trotala so bana no bakokisa 15 po Sandra Yesu. Sandra édition ni mama Congo. C'est l'otenyon so ya rosala ye paza na bana. Omoni nyoso ya rosala bana batu. Bako sala bana na e plus que oyo sala bana batu. Nyoso oyo rosala batu so ya na capacité oboma mutu. C'est que bako boma pe ye na mobali ne na bana famille mombeku fa po ya bomi mutu moko. Il faut y bango obomi na mbeli ba obomo na mbeli. Soki ya bande ko finga te mutu enga fingete. Alors erozo il a besoin ba message ya grimace. Yeba ke bato batala rabiso to yebi bango nyoso te. Yo kyo kanisa na olobela Karine. Mwebi te ke na mutu mona kwa aze lima akoko kufa pona Karine. Tamsi yo ero olingo grimacenga. Okoze lokwa dikosi okamwe okarina tindele nga batu te bato batala rabiso to ebite ba capable de. Alors keba na grimace keba na mo grima bi nga na mi mona kande na lati robe me bato ba otalanga na ebi ba age na bango te na ebi misala ba sala te na ebi pe ba idée na bango te
donc il y a un message fait que à toi na poto so di kamwe kuei maloba no moko lolemo ko tondo na lolemo so ki na munoko lolemo ko komo kilo ko ba kotono madame vous avez dit ça 2 semaines passées vous avez dit ça 24 heures avant action vous avez dit ça 72 heures avant vous okende la boloko kitoko yo moko biloko ya kizengi biso na réseaux sociaux to lobaka wana ozo like so kraka ngana lobaki na ngaka kana grimace yaya oh mikiliti oh mboka oya to bobi mobali na yo mbila koleliso mafungo elio enquête 13 ans après ba eko kanga madame yo mto bomé mobali no mboka ngo yango yuti yaya oh mboka ozo na biloba loba na loyengo ozo na grimace ya bana mai na bassin na mutu oya ko grimace ke batunya so finga mama Sandra bana na bloba ko 15 ans te po Sandra za nani mutu ali boma moko boye fimo ba kosela papa batu zemi na âge à 12 ans yo no grimace les biso ndre fimo ko boya se comportement bien on dirait un télo un vaurien de Sandra yo grimace biso mutu azo raisonner tazo finga mama mukolo lo kwa mama Mars yemo ba para na batika lo sele lo te na vie yemo kwa na ba leki ya ba pedula yemo kwa zoa zemi na voiture a cause la vie na papi tomba la zemi azui na voiture tala fi o ba roda e ba kanga vie na denine si akota kashoku na ba eloko mbang ba libérer muto bongo yo ko yo grimace le biso ye yo ebite a tout geste compte ezo ya ko grimace biso fo ye la biso pe azana nya sala nini abota na nani famille na elu pong na baba na quartier nini komi nini na kini basala nini pa ende nini yo zo ya ko lengi sa biso na Ivoirien moyibi munene mutu mo ba bella kana eliboma ne mo ikute bandi boye to se préparer à conséquence en cas de biso bilamba mutu mo ba fanda ka soka fandi 3 mois kimia ya banere ko ya mutu etelemi ne mutu bongo yo lo ba to nyanso bazo finga ye bala no ba ko 15 ans te au banda de non na yo moko au banda na yo camarade ne ndinga o kabelo ba 1000 euros ba 2000 euros o ya bakena ba life au banda na yo po mwana nena mwasi ne baza ate nenga za na de mabele ne biso so to na de mabele nenga ya ko beta cop ya 400 000 biso to beta ka cop a 1 euro ya pièce kaka mais ndé to na ba combo a kilo et ko remplir 400 000 ah grimace chantage et les catin boyoka bango na bango ba yebani makamba zo betana bango na bango ba yebani bino bo continuer un jour toza boyoki Dania po yo ki voice wana ke bayebani soko ya ko ganga ndenge bateki mboka tala koma ko solola na Kagame bo tala mboka ekei mboka bakoko yo ko ya awat est-ce que yo sabso ke bayebani ndenge ni kana dossier o ikomi bayebani ti yo lo bana biso ke Chilombo azo bebisa mboka azo lia mboka yo yebi pete ke biso to yeba nina ba para Chilombo to mona mama Mart to mona papa Félix Mulumba yo yebi teke to yebani depuis era Mobutu to moni papa Félix Chilombo Mulumba nenga zaki opoza makasa azo bunda pona mboka siko ndenge nini era ya kufi mwana na vandi na kiti wana yo finga ka mwana na ye mais lelo yo zo biso ke Sandra mutaliboma ba voice tena mama Denise ba yebani mais yo zo bosa ke biso ba congolais pe to yebi papa Félix to yebi so ke azanani na mabele wana Congo so ke ezana ba héros dans l'ombre bibembe o photo respecter ya Félix Mulumba Tshisekedi eza parmi ya kufa po liwe yeli ete akufa pona mabele wana so ke ezana ba se sacrifier toute sa jeunesse vine mo pona mboka mabela bakoko na ye papa wana Félix Mulumba ana kati siko ndenge nini yo yebi histoire wana et pour yebi ke soki lelo président Facha vandi na kiti wana c'est parce que papa na ya kufaki o yebi pe ke biso ba congolais to yebi histoire mais yo finga ka ye moyibi incompétent azote kamboka aussi longtemps yo yebi ke aza congolais ana intérêt te kamboka te mais yo yebi sa biso te kamboka
siko ndenge nini kaka Sandra Mutaliboma invorien voice nena ma Denise yo lobi yo kolobela ngote parce que au comprendre que ba yebani tete yaya ko yeba na ma Denise na Sandra et a kilote loko abiso ba congolais ndete bi Valera papa Tshisekedi akota na mabele mpo na mboka wana donc biso ba congolais ndenge biso to yebeli papa wana opposant makasi panda bane ko yeba o biso to yebi na ko peze ko yeba ya ba voice ma Denise na Sandra ya biso eza kilo mais au signe ka biso finga ka Félix au signe ka donc okute ya pepele ya se ko beta ondada o zonga na terrain mama ko soko lobi yo zwi kanga muno côté se ko zonga na terrain soko zongi tenga na ko éclaircir peuple mama Kongo zwi o ba soyi ba funga kinwa et loko mo ka suka linzaka ba beta ngo tsa na ndenga sima il aksi ko loba isute nebo monya comme le quoi kizengi azoe bata kote la sana bat biso sko to yebi combattant afinga à pouvoir azoe baté moyen kote la paix pouvoir exacté moyen pas finga Sandra exacté mama Kongo comme kizengi mama Kongo s'est retrouvé ngana moni dossier oh ndenge na étudier là ngo on dirait dossier oh yo ba yebani bien on a tiki oh yo tika ndeni oh yaya oza combattant il faut bundela mabela Congo. Merci pour les 2 millions de tapotage. Merci la famille. Mama Kongo, oh eza mambo musique, eza mambo mboka. Yaka to vanda awaton makam il faut to traiter mambo mboka po yo za combattante. Yo lobela ka mboko za parmi ba bundi ya mboka. O parmi ba lobeli ya ba congolaise. Yo koki otika biso na terrain boité o pakata pakam tout la mwisi ya zaza yo koki o pakata bongo te ma chérie. Oh yo pakata nini? Batu bisoso bakoko kima me yo za combattante to yebeli yo bongo malgré comment no kolobela biso ba individu mais biso to yebi yo na ba pete ya ba combattante o défendre mboka na yo alors ya makambo ekoti na terrain mboka okyo lata mayo tu peux rentrer au terrain okoko zonga na terrain yaka po biso to ade na terrain yo ko sukola maboko te soko sukola maboko no bana congolais vérité na zui kanga munoko po babenga ngo bongo funga kinwa ba okangi sola biso pembeti biso na biso beta biso veri moko bongo to tiko na kimia to bike mama Kongo azwi kanga munoko akoti ndako yo ngoti ka na kidibo le biso maele yo beta shit ndeni na balala libanda to yebi malili ya 1 heure ya 3 heures échange ka to yebi pe ya 4 heures comme maman makasi 5 heures éclairage yé to tanela ngo boye na balabala ndeba ta bongo yo monyo kosa. Oh. Ebele bomo na bana. Kaka tozo mema bakoko awa kana réseaux sociaux. Okosi. Oko jaya. Wana grimace nzinzi na vera lotoko. Azoye bateka lingia kufa, azo ganga ga nzin na kati ya vera lotoko. Ndai makelelo yo ngochela biso. Olengi sabiso. Bana biso bakokisa ba 15 te po ba fingi sanga po ya zanani. Nana finga mutute. Po ya bota to abota te. Alors c'est pas notre bakokisa ba 15 te po ya ebo solo la po ya na mbon. On comprendre que bato mpia kape. Bazala kapeka na batu wana o ya pesa ka mbongo. Biso to zana ba ya mpia kasiko. Mais basala musala moko musala esalamati. Mama Kongo yozo beta masolo na poto nzoza na Afrique musale ko salama oh musale ko salama wana eze lo il faut kanga kango pe na mutu yebake ndena osa un boy retour ezala 1 2 3 t okozo retour mbamo ya 1 tina 15 po mutu abeta kambata mta liboso abeta mbata normal moni mutu azongi saka akalikila ka peke na zipoli toyi po bandela mate donc idée wana bona ngo c'est bien mais boke bana retour ce bona ba confiance ba 10 000 na ba 20 000 na bino biso ba 10 000 20 000 ezate relation des a li solo kaka ya muta sepela tsa li solo eza oh yo zo sala biso nze biso to yaki pe poto lobby ya ba seta na poto yo ngo grimace biso ekozala pomba na réseaux sociaux na bible lobby soit oza chaud soit oza malini yo se retrouver tiède
ozoye bate moyena finga sandre zate na liaki ape na finga ka moyena toucher zate na zui kanga monoko okomi kaka ote nga makambo na monyo nzire na sali analyse na dossier on a moni ke bayebani bien na kota te oh yaya soye ba libiso dossier soki ba libiso dossier papa violé mwana na yo kolobela ngote po bayebani bien ba papa na mwana te papa o mataminya ce bel biso dossier moi c'est bobi mobile 30 ans de mariage biso to matisa moi ça na miniature de po bayebani bien qu'est-ce qu'il y a à voir ko eba na bien na makambo ya et na réseau ça n'a rien à voir ya wana ya raison te loba na biso vérité na zui kanga munoko soko ko loba vérité te lata mayo zonga na terrain kasi po balo eza 90 minutes na de kokite match katani te arbitre yo wana na siffler na munoko zonga ka na terrain oko sala analyse opesa biso position na o yo komo lembula biso de mtazo lembula mukokoli ya manga mufude okomi na biso bato azofinga mama sana bakomona après côté ya pouvoir moyo finga ezate po sozi kanga muna kokomi ngabutu dossier na tiki na ngapo ndenge ezane omoni ba mbongo ebimi kuna oyo Sandra Zubino bokozwa tete oh yo combattant oluwa po ndeni oh yo combattant ko tu faut silika makasi ndeni mbongo bongo ebimi esali lote na mboka normalement étant que combattante on doit silika oh yo comme si biso normal yo comme si on dozo chola biso o chola biso te o saka musala o ya kanga munoko ozui et biso to ko revese OK kanga munoko ekoti oui il faut peuple ba clair yo ya ko funga peuple misu ke mboka ekufa e bondeni biso feto funga peuple misu te ke combattant azui kanga munoko akimi na terrain biso so musala ka moko selo kwa makasi ingeta peuple congolais oh mama kongo combattant azui kanga munoko alongwe na terrain ingeta biso to continue na combat doit checker kendo finga sans bon réfléchir boko simba ba touche mokwa bo mona te bozo exemple bino bozo ka ba miette ba pesi ba tini bino na kanga photo bokangi photo ba miette eloko ezate na yebisa bino eloko ezate baninga ba savourer bozo ke eloko chilomba bomi wana ba savourer ya nini de suma loba boko mi mtatanto plutôt za clair olingolo bani mama komo olingolo bani ozolingolo bani ya loba lingala toko bien mikonyo soganga ka Kongo baby chilomba teki mboka abebi simboka président incompétent tala kutu siko yo zebisa biso to ane lokote poto zane loko il faut payer sous kaka gouvernement parti au pouvoir ba payer sa biso peto kitaki ni to ke o savourer na tuni mboka o bateki mboka o isi kufa mboka bato ba ke savourer na mboka bongo c'est qui mambulu ba moko sakalo mama komo c'est que ba muta lokuta po muto a savourer faut savourer na place à kimiati po muto a savourer faut savourer na place à l'aise c'est que ndenge yo ko sa biso chino boteka mboko kosa po yo lobina biso to zonga mboka donc mboka bateka na bonte Congo eza no ya biso dans ce lelo na décider na zonga na okuta na Congo et bon oyo lo ba tekeze su wapi président est compétent asali de combien d'années ndenge ni na mboka o ya za compétent ba bo savourer pour muta savourer il faut en bonne santé il faut en moins eloko na poche to moins eloko na banque. Mais na mutu aza compétent comment na mboka wana baza na bambongo na banque ba savourer yo zotinda biso kuna seki mambulu bravo ko sa biso omoni kanga munoko nde biso de maluba ya kanga munoko amuninga mutu te bo komani 2 millions de tapotage na mona idea la Chine kanga munoko za camarade mutu te makele nyoso bomona tochakawa yapo no ba pesi yote soko so simbi ya katuka mbadi satana soko kutani de 20 loko ya apa we ameyo kanzolo bani de yule loko lo bisaka biso za kananu ba simbi yote nanu po moni te
c'est parce que tozala na ba avec le zo ka ba monter na lisolo mais soki ba simbisi yo tozala ka ba oui et amen soki de ba simbiso ya biso so tobosa na ke Congo mboka na biso okomo raisonner nzala na yo okomo tala lelo na kina bezo lia matembele nzombo mo boteka obosa ni ke baninga ba okufa na este soki de ba simbiso okomo raisonner il faut na lamba fumbo penzana pona pe nguba ba longoli nguba poso ba niki yango penza ngube le kafumbo na ebele obosani ke na goma bat ba la libanda na este to akakana ba projet soki na no exact moni so zo ka ba sob okomi mboka wana nga penza lelo nzamba sungi non, faut ça l'école. Nga senza masungi nga fona ça l'hôpital. Ah, bandeko na ngama wana este bandeko ba kufa. Ya ba peso mwa kanga munoko. O comment raisonner chenette moi or ebimisi kana omona ba fiba zo lata eza combien. O bosa ni kembonga chenette na or. E koko somela ba mbetu na goma balali. O bosa ni kembonga chenette na or e kopia ba soda biloko ba soda ba na front ba lié. Et puis bon peu courage bitumba ba continuer ko bunda pona oboto la mabele na biso obosani mais otali passe otali besoin na yo yango banga ya kanga munoko amuninga mutute kanga munoko amuninga mutute ya obosa ba projet nyonso la kabiso bilaka ya bo mwana boye nyonso prometa biso deva kanga munoko bino mobota mama Congo combattante makasi ya bandakala Moni kanga munoko mama Congo komeli biso anazama boko pembe santo tunae combattante s'il vous plaît eza mutu normal loko angate na lobelaka ba musicien na swana kakuna te ya lobelaka mboka mais yemo kwa engana zama boko pembe omoni makambo oyo na moni dossier on a étudié yango na moni dossier oyo na boatisi yango po na moni bayebani na bango bien ndenge na yaya wana eza ba evre kanga munoko yaya okosa Pilato oko wanga na Yesu 3 fois santo tuno est-ce que ti Pilato wanga na Yesu atuna ki Yesu yabisaka bien avant yo oko wanga na nga va soswelela alobane kale mais wanga ni Yesu mbala misatu Yesu ayeko tala makanisi ezonge alobaka na nga nde tokangi mama Congo liboko na saki ayeko tshela biso maboko Pilato ayeko lakisa biso ke ya kotaka na ye ba actualité moko te o ya bato bayebani omoni makambo so ye réseaux sociaux ya bato bayebani bien ça sert à rien ya tarder dessus ana tina ya analyse te po bayebani ana tina te ayeko yebisa biso lo na 2025 mama Congo nde toswana na réseaux sociaux toswana elaka ba vie privée awa tosalaka bato ba chantage mabe tokota libala bato mabe tokota koswana kofina mwana ne didi mabe soki tobimi kuna totali ali na sindi nanya awa yakaka ya bato bayebani bien mama Congo ti yo loba sindi abebi so orchestre yo bosenge basala libala 14 ans de bolingo ya kobatama bayebani bien mais tous les jours akoyebisa biso sindi abebi so orchestre mais yo bosanga ke azo bebi so orchestre moto bayebani bien. Est-ce que vous avez vu ma voice à ça dans les mains de 10 et celle 14 ans de relations à voice. Bah tout le monde a mis takala 14 ans et combattre ma yo contre ma maman on vend la maman analyse de mikonyos. Mais analyse à voice tout la mwisi ya zaza. Opakati likolo akanga munoko. Ya nangeka na funga peuple misu na tigi na ngayo liano kanga munoko no bien na songe di sandre Pema na onalingeka na éclaircir. Po amto kimazati awa to mati ya bas étage te ato ana haut étage olingyo kima tozo monondo ozo kita yaka tozonga haut étage mboka ça fait 3 jours na vandi na makamba na vandi à 2 jours parce que lobi na kende mambo musique mais nazo compter ngoka pour na calendrier essayer de 3 dates na 42 heures de se concentrer na mambo mboka na kangi de ya mama Congo combattant a plus de 10 attendez na kangi o liboko na sac mais nga 48 heures à pamba siko na vendre lo à 1 mois
Yo mozo mona sort na otendenge ozo longola drapeau mboko obwaka. Yo mozo mona tendenge okomi wanga na lisusu kando wanga ni maboko no yana bakilate. Ndebo ngomi wanga na kenazanga na combattant te ngala yaka na lobaka ndende bapesaka na kombo mama Kongo na makasi nde na ndima kande okotuna biso ese ngana yebisa bino na carte d'électeur na carte d'identité na ese bongone bakoma mama Kongo. Mukolezo otuna biso yo wanga na kombwana. Nazana atokoti dossier mboka. Oko wanga na kombo mama Kongo kolobaki yo te unipesaka biso nde tondo bengo na makasi. Oko sano biso makambu karate bientôt. Ato mati na haut étage. Wanga na kombo. La Chine na senga boti na video mo na moni Sandra lati pembe. Na moni pe Sandra muso mutaliboma lingia kima. La folle de Sandra lingia kima akomi yo Denise na gagné yo. Na bete o kao. Ma chérie, nani ebiso ke kombe sili, tu yo gangi victoire. Nani ebiso ke esi, ozo ki moke wapi. Ok wapi Sandra. Oh, yo yaki réseaux sociaux. Yo lobaki yonde suka. Yo lobaki yonde terminis. Lobi o gagné. Olongoli première dame. Félix na lobaki na mino na kosili sabino. Na video asale la kinga. Makambo alobaki na tela bino boyoka. Boyoka video ya lelo yemo kwa se contredire. Na video asale la nga aloba. Nga ba mekaka na ngate. Nazana niveau na yote. Me boko oka maloba lobi awa. Na mokili mutazana niveau koleka bato azate biso soto zaka ndenge moko moni na mokili bomona ke liboma Sandra yo luka rando ndo seso baje omoni ba rando no wano bande ko sana coin awo ye na collège awo ye kote batanga kalau on étudie okomo lo makambu nyonso yo moko se contredire mambu nyonso lobi isiko apolobi o se contredire yo moko okomo lakisa moki combien de fois te bête wana ozo expliquer na nyozo bangani nga mutu na ili yokutu na malembe nga mutu na iso yaka to solo na zo yelo poser bo yo komi ko se expliquer belé na na sengo explication na Sandra na zo singo yo moi c'est soni yo kokolo bakana batu yo oyaki olobi na nga yo mibali mutu bazwa ka batiki yo yaya nanga mutu mobile linga nga pona bolingwa solo ya sambongo sonini to lingani pe to kabwani likona ngo na yo mutu depuis âge à 12 ans okosela papa batu zemi yo na famille na obo mena papa batu vidir depuis na âge à 12 ans. Na yo mutu bandoki osaki ndumba na ba prison. Soye bakangi mutu mo na kasho ana mwambongo oluka mwasi alala de ba to prison ba kana numéro na o. Yaka awa deux personnes moko bakangi de Libanais awa. Ete bakangi de Nigeria awa bazoluka mwasi. Yoko ya olali na banyo somi bale olali na oyo ka wana osisi ou bien rince. Okoya olali na oyo. Osili sisa o se rince kaka ona olali suna oyo. Me yo muto bongo ozo finga nga mutu oyo na lingara mobali ya bolingwa rodi te ba linginga pe to kabwani na biso o eza normal. So esimbi te bati kaka. Tala fio akenda ko rode ti na prison au côté la pasteur de Nilesi. Ti kuna. So mutu komi na niveau ya kokoma ndumba na prison. Batu ba libanda ba komo bengo yaka mutu moko akoti awa ana besoin mwasi. Ça veut dire que libanda ba omono esute. Pour mutu alala il faut zala na place o bakangi a se retrouver na 4000. Tala fio o balala kae na ba dépression. So mutu ale na kasho amoni longia makala. Non, que mon mutakala Sandra. C'est pas pareil avec moi, ma chérie. C'est pas pareil avec moi. Nga mutu pa mon mutakala nga esifika bolingo yeso atikela bisoka ordre moko bolinga. Soit yelinga je t'aime na croire na ye. Na pese mutema na nga. Na compte bolingo nzamba te ya biso.
Aimez-vous les uns les autres. Ngaga na loi wana sorti comme ça je t'aime. Na lala ka wana. Mutoko mona mutakana na ngapona je t'aime. Ya lingi nga pe na lingi na croire na e. To aka na kati ya Bible. Ezelu ko sorti ke la biso. Mais yo sans je t'aime. Mbongo na maboko mutakala na mbetu. Plus pire, on les attend mutakala na mbetu hotel mais mutakala na makala. Mbongo na maboko mutakala na kasho. Tala fi o balala ke likolo ba kaka. Kande makala ezaka mtu mso ko sa kaka awa. Mwa balongo na ngo ezate. Kake kaukiti, kake komi mabele. Exa ko umela kaka kake komi mabele. Bozo nyata mabele o kanzo nyati mabele nzo ko nyata diare. Balala likolo ba diare. Mais yo ya kapo mobi. Yo kan si la to ebi histoire note ba ebi vie na honte. Yo mon mwana ana zemi okosele papi tombala. Expliquez mon kilozora zemi wapi. Ba fotela ko chambre hotel. Est-ce que bolingana ka? Il faut loba ya bazoko na boulevard obanda osani na boulevard. Yo mon loba vangana loba. Ponga zemi na ngaba dion so babi ke na zo zemi na lit royal. Mets-toi 5 000 euros. Pour moi, c'est beaucoup. Juste pour ne mettre pas 5 000. Mon boss avait d'achou. Abini ça, 5 000. À son melingambetu. Na lingani na makangu na nga. Etant que star no kyo hôtel te tozo la na li royal. Zeme kote raté. D'accord, ma chérie? RP zeme kote 3 mois habité. Il faut na yo kangalupa mu famille ba ke kolo zeme wa kanabo moi. Et pas quand il lupa on a boti moi la kokisi 5 mois aina mbongo na libala na enveloppe aina super maman lati moi veste papa na cimetière lati famille papa pe moi masanga lungwila ba melerate moi mwinda pétrole ba cheli ko amesa na salon ba chaka te ba che moi tumba ko ezanga kate na moi mungu ba senzi. Yo soi-disant, moi, si y'a na photo na yo ate fiancé ate après d'autres. Mais tant de finger na lo yenge o leka mbango. Ma chérie ngato leki mbango ko banga tata après 1 mois. Non zo matière non ya. Donc réellement ndenge sandro yo ba ki yo na niveau na ngate oko cité. Oko cité. Ponga na roda na kachote. Mobali ya linginga tenga pe na lingete ka pona mbongo ngawana na zwi kaleso na che mupanzi ba koti simbango mbango nazo balola lukete lokwa courant non na sango te naza filmo trop tendre. J'aime trop la tendresse ma chérie. Je prends mon temps pour caresser. Alors pour caresser quelqu'un il faut fouta na bango ba finga ka bango parce que et puis ba finga ko pe kati le loto zo continuer parce que yo pe o ka kelengi o ka na monopole wana ya ko finga bato no ba finga ote ozo pe sa raison o bato ba yebi singa Denise kana ene nanga eloko ya bula na kasha makala bo mi pe sa ke importance nango na tuna ki obo sangisa mobali. Et bella population ba benga ke mama. Et belé. Ake koza jalouse a fimo bobo kangunda na Belgique. Ya vandine kuna na Afrique. Auto tala ebemba pap. Azongi. Te omsu ero yo. Ba misala ba okangele sous valise. Ake ko représenter Congo place mususu sko na tawana. Ya vandia komo ko jalouse na omto na ba saki o compter. Akomo yo ka jalouse na yo. Tom sous na voiture moko to mi balé mais ils sont autant moula yé moko il faut cortège ate 10 voitures pe ma voiture on ya solo ya sous soit le bata za complexe choko na yo soko lobi complexe na jalousie c'est deux choses ma chérie akoko complexe choko no po yo penzo zo koma rose soki première dame alota kakoko ma pembe makasi akoma rose wana complexe po na yo. Pour nous, simplement bon modèle comme la rose. Là, na koko biso ma sœur, ozo la vérité. So il faut le complexe, comme la jalousie. Jalousie ya.
Mutu wana mobali neno ya mbinga bongo ya mulai batambola partout même na miso bat basimba ke na liboko. Ba président comme ba leka wana ya ba couple mobali liboso moi se Hollande na Simon die garde corps. Mais ba moi zakande moi si liboso mobali Hollande mbango asimbe na liboko. So ba zo tambola oki elenge ya libala, oki elenge ya moi si na mobali, oki elenge ya kibokonzi na démarche pamba, oki tendresse wana nzeye balingana elobi nzoka nde bakolisa bana mikolo bolingo ezozonga jeune likolo ya mbongo bolingo plus de 20 ans bolingo ekomi nzeye batianaki mateo ilobi bolingo yaya bon c'est elo jalousie ngana oka nde tosukaka na bajardin na biso ya poto jalousie yango ka nde tozozela moye ya makasi totya mwa bakiti na mwa jardin bango moye ya eyate jardin vanda libela payote bakombaka payote mikolo nyonso bayamba bapaya na payote bayamba te payote misa payote engengaka veranda koloba te bakaro ezongenga obima te rido ezolekisa mopepe rido ezobimisa parfum mama mutu panda bane ayebi nde basukolaka ata verre ata kopo te bana misala bakataki manzaka na mine boye kien mpo bazomona ciseau ekopia mama infection tokata yango na mino sikoyo ngana mutu tokende epa bachinois mutu abongo okende biso jalousie wana le monde à l'envers te sandra prochainement koutilisaka mo jalousie te bayokelaka mutu jalousie ke eloko oyo oza nango na envie yo nakoma nango c'est ça qu'on appelle la jalousie nde nalati robe mama ya biso boye so ye alati yango nasepeli nango na nzoto na ye na terme mosusu bakolobaki asali mama bongo jalousie mpo na robe ane yaki kitoko ye mpe azwa kaka omoni jalousie mais mutu aza ne na robe te yebisana na sali jalousie ani mutu aza na eloko te na ozwa epani on appelle ça par la jalousie même na bacamarade basala biso to mosusu jalousie mpo oza chanceuse encore c'est elo jalousie parce que chance oyo oza nango ye aza nango te étoile oyo oza nango ye aza nango te c'est ça qu'on appelle la jalousie jalousie ekotaka wana comprendre moningo aza na bord mobo oyo nga na zangi nde place jalousie ekotaka jalousie aza grand frère ya bahypocrite na hypocrisie hypocrite aza cadette mwana suka jalousie c'est le nez de la famille soki deya mutakomi jalousie na oyebaki asa sota leki asa sota hypocrisie parce que dans la jalousie il y a l'hypocrisie et mutu osala jalousie okolobela en face te osala hypocrite comme si elle t'aime ok oyo kelo jalousie azolingo te azoenvie nde oyo eza kati no azoenvie babien na yo azoenvie libala na yo azoenvie passeport rouge na yo azoenvie peut-être succès azoenvie la chine na yo azoenvie c'est ça qu'on appelle la jalousie mais na mutu oyo aleki yo na bomengo aleki yo na libala aleki yo na nyonso aleki yo akokosela jalousie te akoki nde kozala complexe envers yo wana babenga yango complexe de supériorité eza d'infériorité eza ma chérie sikoyo ye fo loba ke na moni on dirait première dame acomplexe nanga mpo modèle nazokoma rose na choko ye pa lingaka atela lokwa nga parce que à part kosepela na choko no ndenge ezokomiso rose misisa vert na moni na ngai selo musu yo complexité et loko ekoki kotike première dame na place okosele makambo ki a jalouse non te loba nde ka complexe a produit nanga ndenge choko esalinga matami ekoyinga lokwa makeo ekoki ozape parmi blo mama alingaka biso tokoyeba te biso tokoyeba mama pome toyebi bagune te peut-être gune mpe eza koma rose lokwa yo ayaya loba bien Comme tu as un problème de jalousie, comme oh, c'est le mot de jalousie na complexe. Loba. Na vanzi a depuis na bande ma vidéo nanga. Oh loba kete na lia 300,000 nanda moyo, 100,000 oh na sala bango te hôpital. Po na finga ka première dame oyo. Po a finga ka basi a este bandiko nanga. Selon yo. Mais yo zu plus de 400,000 au boli en yo moko. O comment luka bato kabela ba 5,000 ba côté là. O kabela ba 1,000 € ba côté là yo. Et loko yo salité koloba pe na moninga salate comme mutema mabe c'est ça qu'on appelle la sorcellerie pas mamolangi.
À la base, maman ozo ça c'est la sorcellerie. Yo oto simba plus de 400 000 au sungi ata moi simonte à est. Mais pourquoi yo ozo tala ka muninga loko aza première dame? Yende fois ça la nyonso. Mais ce que sa première dame, elle a bénéficié plus de 400 000 appels sur un individu. Il faut que corriger. Il faut que zonge la biso lobi botala. Asimba ka bongo ebela sa première dame on sait l'eau. Tenga na 400 000 et quelques pa babote l'eau na sali. Biso so tuenge to betelo maboko. Tuenge to bengo voyant héros. Tuenge to ba ke tete maman. Yo ndo bonga na place à maman Denise. Pour yo ko tozuka plus de 400 000 à pamba, so plus de 400 000 au saleli bande kono est loko boy. Et bon, il y a Vandiana Panda Bane. Au monde, il faut que convaincre Bisson après. Via. Il y a une initiation, ma Denise, il y a plus de 400 000 sombi va chenta or. Au tongi si va robe à ma baie. Au chubi choko, ba tubi pembe à choko. Comment tu dois choko na tonga tsui, ba zo zongi solo quoi perfusion. Et pas ça, ne pas nani, taille S. Il y a plus de 400 000 les commissions roses. Aux homos avec pembe les qui. Yo na idée de ngoma bisa ki okaka pakola ka yo zo pa obo sali ko zo kena ko ma rose o raisonner STT un pia ke betio yo e ko rappeler biso ke yo finga ke pona basi ya este mama e rozwa ki mbongo yela biso loko yo sele basi ya este est-ce qu'on zoka ta 100 000 otindi basa badon na basi ya este yo ba viola yo ozoki ata 100 000 olobi bon pona bana nyonso ba viola vi ke eza histoire à vie nanga na ko soutenir ka bano ba viola osaki en wapi raisonner ce qu'on y osa congolais moko on a souci à este au lieu plus de 400 000 ce qu'on se biso sur congolais comme plus de 400 000 na mutu yo mo moni ke Congo esiliti to teki de amboka. Raisonnez ce qu'on popule, moutouma, comme on a 400 000 et quelques naïe. Donc, tu as 450 000 euros. Pour ça, Congolais, zoa. Yo mou yebi de kebi son soto zoate, Congo de G6, tout te qui a déjà. Mais yo so zoe chance à zoa. Côté yo linga ki yo gagné biso population na chance yo zoa ki bale na penalty. Yo zoa ki bale ya ki na kana yo penza na lokolo na yo. Ni ata penalty. Pour la minute, on est go finger biso to yeto défendre ma Denise engo bon ma biso ka na preuve bota lelo na sala na mbongo apianga biso so maman wa ba benga ngo kanga munoko oniati biso preuve to ngeto zongo mwende mama kongo zongi biso beto ngeto ya na solo maboko na dossier pona moni na Sandra ne liboma te tala tongo hôpital tala mbongo ne futa ki ba soda tala mbongo ne tonga ki école pona venir à Congo lubi. Lelo ata Sandra kufita lelo kwa sala ina mboka. Tuenge to peser Sandra to peser première dame. Banda première dame ya senyi. Sandra tiki ata mo école Sandra. Ya. Yomba mo sombi chanta olati obosani mwasi ya este. Mbongo yo keno epatai es. Achubi o tonga choko koma rose na mbongo wa Congo. Ozwino mbongo komo somba na yo. On ma perruque n'a ça que pas Martini cosmétique. On comme qu'on masque ya café qu'on n'est pas Martini yo wana ko la ta masque ne longi bikonyoso. Poko ma rose et pas Martini na mbongo wa Congo. Après yo ye pour rappeler biso que ngana ina ka po finga ka soki pa beta ka soki pa sala ni na este. Sandra Lambalia. Sandra na plus de 400 000 wana. Somba dongo na mbinzo olambi na semulu olie na otoya jide tazo yembe lisusu ayi na deru mbakana demi il est à contrôler ma banga nani jide te lobi de awa lobeli ya wasaka o amoni jide te mais non, Karine, félicitations, promotion Kano, papa avait non. Aux ça la promotion, bisous aux ça to l'embâté, mais concert oh non papa avait so na yete na sa crise. Non. Eh, Karine a ko bon na stressé. Nous on peut ça va lengi. Concert à l'essai to na bella, so qui na zate eza. Mama.
Yo so no ba je yo mona ki shinyo e bima ki lobi te. Oh. Bando ye bango so kanga na ke conférence de presse na activiste. Ezo ma be. Na 68 na makolo. Ah? Ezo s'annoncer ma be concert. Lobby paper vazo lobate. Mama so ba paper vazo tanga kaka. Avec Aïe, pas paper V. Ngana koma ko sala. Sikoyo. Lobby dimanche après msala na tikala kina mwana. Ya wana yake reporter. Ne sikoyo. Ne siko paper vota ngaka. Na vi paper V na kenanga. Na beti de papa na beti de papa volo bino tota ngaka. Ngamo na bibi makenda boite. Ngamo malembe na zungi. Na vandi. Batu nyonso, batu bakie iyo zo sani ngabi. Nana mokonzi. Mokonza mboka. Mokonzi fa solo la mwa ero na ndenga sukati. Solo la qui est? Parce que là, c'est pour la papier. Mais ce que je à promettre, on dit comme tu as bien payé ça. Non. Il y a un temps que papier va se caca. Parce que Karine, on tourne. Libango, papier va pour qu'on a qui ça, il y a un concert, à boire qui, ça, là, on a un trouble mental. Nabila, non, moutou. Bongo, siko, il y a brisé. Nos andés, nos a qui s'attention. Nana qui s'attention, mais nana pareil, attention, Tokyo, il va sauter Mati, to ekiti. Nana pareil, il y a un concert, on compte à nos so kangika pareil, il y a auto, tu es en place. Oui, et ça, na salo yenge, Tokyo, bon, ça, no, tu as, il faut que tu aies total, que Mati, to ekiti. Ma ebele kaka. Après attention après qui cité Mungwa to ai. Soki to lingi ekiti makasi olie di kaebo Mungwa po e matandam. Soki pe ouais. Soki pe e mati makasi ai kaka nde dozango. On a évité trouble ça la ngana ko mana chambre kuna za combien de chambres pas non. Ola na my people, or Saloma Bay. For my people, say can give buele like your zabilo kune yaka de yako tika naka. Ola na My people, Saloma Bay na butu. My people, yo, I'm make a Yo, ka song my people te. Aga my people botana mundibu ya bato basaka bomb yo signé yo botisi. Yo my people na sana comme des danger public. Ndazala ka jité bon moi Oh yene na komo ya kokocha pe bomb na ndako. Kwa ça ya mobile mundibu. Pas une chambre ya problème t'as juste quand on rentre dans salon. People. Oh, na ona na snake na salon na bolala na yo sa no tenga na sa. Te ko kaboli na salon na chambre. Mais si comment monter. Bon na ta ba la gi si comment. On va Méline Blolo. Mikolo ya na krimo ya somo. Oyo la Costa Moni. Ezamuke. Etika ni robino mundibo amona. Aïe. Na tu la Costa Moni, plus de 300 personnes na salle. Pour la poste pays. Pardon, il y a beaucoup de côté pour la Costa Tuni Sabat Makam. Tozo solo to ma famille na TikTok. Oga la Costa na plateau mi gete. O sali mpia ka te bakbaya qui comme plus de 300 personnes. Ya. Bon saluana. Plus de 300 personnes c'est. Bon. Oh, Cyril qui na sali mabe fait Cyril qui na kitana se ya yika podium. Ya ngapa ngoko tatu ni sanga makamga be ngaka leki na nga yo monte ngabi ya ba okoselo na moni plein. Akrake. You kai o kake musique te na bi somo. Ya oyembi baba koyemba ko. Nali na bitimbula. Yeso lo bi mongote. Yem tabenga nga déjà boki nga déjà. Nana ya na mabita mwasine. Wa kwa lempanga. Mabita tuna kiyo nana mabita. Tene petit na nga bi ya concert somo. Kanis ba jo noko.
Ba comprendre, hein? Ils vont changer ma belle. Pour ceux qui c'est vérité que ça qui me pia kaya bobé ban. Ndado kokate. Na ki on a yaya qui concerne Simbete. Abino abeta zeni. Yé pas y'a qui Cyril qui n'a pas pembe, Cyril qui n'a pas tika jaquette à zo pumbu. La coste. Yo tika moi na Cyril était. Tika bien na Cyril. Wana bien na nga. Nan Cyril. Cyril Kina. Ya nini yango ero. Azo pumbwa la podium. Ozo pumbwa la banani bat bazati. Il y aura pas pimbo, mais il fallait pas quitter na sabi Cyril qui n'a pas linké à podium. Alingo quitter. Il fallait pas quitter, va ton dit ça moi plus de 300 personnes liboso. Baron Nabi na présentant qui est nazo luka elonga mta présentant qui est journaliste dans la sauce captain côté. Il y a photo kaka. On dirait oui. Bon tu vas présenter votre bazaki Des places na monga qui concert ana Simbate et bien va rep na suka. Ayamba ki banot. Na mona ba iraline bazaki va faire règle. Bazaki bibon. Na wazo pour orchestre wata wana. Ka ki na bi concert e kufi. Mais mi babe Nathalie rep envoie ma suka na mona na bi la coste est tombée. Ko ba tuwa sa ba promotion le nyongo esal ba mais ba tawa tape baza poto na ba sa ba promotion mbongo ba futi ngaso ba futi nganga na pelisi na ngala ngaso ba futi nga ako zela no wenze mboto mbongo banze mune yango sendi ocha ba futa mbilo pakula na mungongo yaya fumola longi ambassadeur au mono ba musique yo kari juto kuta mambo so des belé no expliquer eza live mambo eza makambo eza penza balimu sala ngamura ina mtu apa push. Mura sopi na ma. Nani asali mwana oboye. Maya anachaki Mungu ate, achaka Mungu. Mura sopi mai me. Elongi ebi makate. On va changer l'ongi. On va la mettre en latin. What on va l'ongi à Diego. Diego on va visiter. Moura. Quel n'est pas talisa? On va l'ongi à Diego. Yo on va sarami. On va l'ongi à Diego. Diego na latin on va visiter. Na esa ki na yo ata Saint Augustin na lemba kwa to amona lemba kota paroisse lemba ana abe koko ya ka chaque jour na kuta na abe koko. Kuta na abe koko po mayo zo sopa ezo sasi. Mwana man non. Mais Pacho pas longwe. Pacho ba memaki makolone panganga. Ye monzoka atalisa kapenganga ebise retour atangele kombo meme makolone nda tombo kimbamo. Oui. Ce qu'on a ma orchestre comme memela ba to banganga la bisika po ani na. Ba memaki talon na ya gauche, zelo kota nyata. Omoni ndenge za kolongoli chaussette, longoli pe basket. Na ipete se kan hotel andon vendre, se na ngwa triqué. Bazo zelo ne ya talon ba keno. Avant d'aller la cheville passe cheville. Il peut le pas zapper mon miroir. A bengit. Batala de c'était ça moi c'est tel. A même qui on pas longola et a longolé longi non na muté hérité en moi ça la batu boye po ani lango moi siango. Bon mi orchestre. Orchestre c'est coupé. Yo zo me va batenir. Yam pas clavier. Yam pas clavier. Moi, je à mon yo, memba batunyo. Moi, bon match. Olingeta. Ma mère m'a gardé. Mais ma mi baletika mi zuzu yo batunyo ça. Ozo bon mamusa. Yam pas de mi sukatra mon akiti.
Mais le cas qui a un concert, le cas qui a scène musicale, la promotion de ça, qui a bien maillot, qui te mène, bien qui peut ming. Nancy Boye déjà. Tout cas, il a moins de 1 mois. Moins de 1 mois. Bon. Il n'y a pas dans la bâtiment, la pote, bon, il y en a pas, ouais. Oui, ça là bien. Conseil, nous, pour ça, moura. On a fait des bon, il y a, mais ce mot a payé et ça est waouh. Waouh. Moura, il y a pensé ça bien, même pour la maille, il y a d'autres chats. Te Atika mai koki. Oh, service sopeli et koki. Mais c'est la gros moment, bah, toi. Toi, ben, une fivette. Ah, tu connais, attention. Eh, Nabi, fivette, hein? Als on a peine encore de la paix pour faire mon qui on ne sait jamais. C'est là qu'on ne va pas à l'épaule. Sinda boya yo kubombana sindiza makasi olinga ngote. Sindi wapi na Fivette azu wapi? Mais wana à son natin de l'appareil, attention alors. Pour aller où vont les choses. La lire où vont les choses. Déjà quand elle a été voyager, t'es quand papa na maman. Siko. So tu na Fivette kuna bakatela. Tasa nika papa papa baza mtu malamu. Ou bien Fivette à côté d'un orchestre Giselle Goucha kati salon. Ake Brazil. Ake Brazil no bi na poto na orchestre Giselle. Bon ya ba ina. Zambi. Attention. Mais papa c'est moi y a les 10 mètres. Non, bon quand on dit on a BCBG. Na bini papa shaka shaka Comme il a papa shaka on comprend des visa ya chaka TikTok. Il faut que papa shaka TikTok dans ça non. Na bini nini zemo yaka ki wala no sa yanga. Otikanga ki ba loboko ezanga litama nabi na leli na kolela utotiki na go papa shaka to amuna. Na yeba gozali soki na moni ba sida. Tarine yo kana tine ba na tine papa chéri TikTok. Papa chéri. Papa chéri yo la tine vidéo on a senga passeport yo so singa TikTok. Pardon. Attention. Non mais la cam non maka mai. Paris na bina na gimbo na ko shiba na batute. Bibi ka pinga pa kenda. Peut-être na ko soulever sulunka. Na bini yo na yo gimwa na moni kambo ya ba chez na télé mi papa na télé ba chez pastar TikTok. Yes. Si vous voulez faire des thèmes à poto, tu peux tenter un orchestre, ni orchestre à tentation, ni Zaraki. Nani na. Na ngozo mes Robinho, Robinho yo ko. Oui, générique n'aimons dans la bio comme na bizale lina ielele binango nan. Oui, c'est octobre. Octobre ya musika Fivette de attention et tu ma casse c'est octobre. Octobre té. Oui, octobre ya musika. Mutu ni ngom innocent pena rebo ba boya ni so ba zaita bolingo mais O gol batana rebo a solise là. O ba na rebo pour que ba attention ko lela ba concert nyos. Il y a bien continué sa santé d'ailleurs à travailler à tout. Les qui n'ont pas travail yo bandaka no travailler to bando vanda madame. O lingi ki madame te. O lingi yo moko zana nzela travail. O la de la montage à clip. O la de la production concert. O la de tenir la danseuse ma chérie.
Soyez les bienvenus na monde à Kokonda. Innocent Pascal Mabema Mbunyo sont dans la famille et clip studio et rebo foot raté. Ba danseuse aime ta foot ranyo somoni. A message qui sko rebo era tiki omoni mwana. Mwana zosila nzoto. Na moni rebo na Comme il y a un programme dans sa promotion, si on a dans sa promotion, tu n'as pas côté là, on a maquillage choco, na santé, ben santé les cartes, mon inaré na qui mon nez ma casse, na qui mon qui coquette. Mais on a mon ami même mon nez, tu sais le bilambo là t'as qui est, mon mec mon nez, non mon nez était. Si na comment mon nez. Non t'es coco na calamine te ah. Bah tu belé ben moi bah nani Irali na qui conférence te point. Nani Irali. Baki, c'est bon, on va dire Baki. Baki, mais pour conférence, on est qui m'a bé, eh, Baje, on a pas ça, c'est un gars, c'est pas tout bon, on a pas tenu à Bundisanga. N'a pas tu me suis sur place, au coup, on a tout Bunda. Il y a Libanda la baby sakit. Libanda qui a obé, bah, tu as besoin de 4 au seka. Au moins, c'est Bayaka. Quand n'est pas père va bima qui a tigé soto au lia. Mutunio, soit va zone en gaz, ou en bataille, et en denga Libanda pour na sami soto. Libanda la baby sakit. Tu as besoin de na veste. Na yemi ke wana Bruxelles na kita ki atterrissage mwa so kitoko. Na soli loko abana poto na kisoli ki wesh moi ewe bibi mutra mutukala. Ara Libanda na nzinga yosko yaka kaka tuna nga makambo. Po ba obe ba tuma mbobe ngate mo ba ba texto. So e kuna akato moni moi clarté moi texto. Mais bah sili ma ouais. Eh. Tene ba yaki te eseke molimo nzambe tambola na bango. Avant plein Bruxelles wana. Nani ba caméra ekebeli. Ai. Bon tous ils ont quand les 7 ans sur ba ya na beta bango. Te yo star bunda raté. Ba bossa mangwa za. Ah papa. Oyo la tabasket asikola ti bilamba sika biso après qu'on fait photo qui after. C'est mambo beta bata makofi ba sema sana bango. Voilà biso pe musana biso ko rube sili. Tu vois mutika na musana So you come out of Salaba to come egoiste, non? Come bete, te come bete. Bango ba kosi o ki bana poto akala, ba evite ke biso pe to na bana poto akala. To se ka nde ba sala ga. To solo li oui. Inda kaka inda. Ne lo ko na pe ba tambola nango. Ya. Henrietta, tu peux amener mon sac, regarde. Amène mon sac rouge, le Dior. Na polisa mwana. Problème, mon mwana, il y a des griffes. Pour papa, bango, mon nyonso.